Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema Liberi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci ya ko soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Bon début de semaine à votre abino, merci pour ces bébés, ça va télévision, on a bino pour la colonne d'info, la journal, il y a peu pour le peuple tout fongola, journal pour notre chef de l'État Félix Antoine, c'est que tu le moya Rwanda qui visite, il y a courtoisie week-end de l'équipe et pas ancien président, il y a Sénat, il y a République démocratique du Congo, Léon Kengo Wadondo, Bongo, Barona Somi Balé, Beta qui bongo li solo, Italie politique. Sous sécurité, politique et sécuritaire à la République démocratique du Congo, héritier Mapinemi à Betelvino Lissolo. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu qui week-end et qui visite ya courtoisie et pas ya ancien président du Sénat, Léon Kengo Wadondo, et Zalaki Bongo samedi 14 septembre 2024. Ancien président du Sénat et la République démocratique du Congo, Kobanda 2007 kino 2018, patriarche Léon Kengo Wadondo, Azalipe patriarche politique et la République démocratique du Congo, Bosimbake chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Longona Kengo Wadondo, Bango ba beta ki masolo vraiment ndenge ya malamu, balobela ki ba secteur nyonso ya vie ya République démocratique du Congo, secteur social pe politique, Bosimbake Azali Bongo na âge lelo ya 89 ans. Léon Kengo Wadondo a kotaki na politique depuis 1968. Ye Azali Bongo, patriarche de la politique de la République démocratique du Congo. A Salimingi, Bosimbake Léon Kengo Wadondo, Tina 2019, Azalaki nanu actif na politique. Azalaka procureur général de la République démocratique du Congo, ministre des Affaires étrangères, pe premier ministre Mbalami Bale Mobimba, pe Azalaki président du Sénat, Panda Bambula Ebele. D'abord, ma solo est allé député pour le restaurant que si il y a 3 mois, il y a des vacances parlementaires, il y a des députés, des sénateurs, qui il y a parlé du peuple lundi 16 septembre pour la compte de la session budgétaire nationale, dans l'Assemblée nationale, rentrée parlementaire, il y a qui marqué dans le discours président Jean-Michel Samaloukonde, il y a qui discours pour le Sénat, honorable président Vital Kamerhe, il y a qui pour Assemblée nationale na masolo mususu esengeli bosimba kendenge kaka ezalaki annoncé session ordinaire ya septembre et fongama ki lundi 16 septembre na Assemblée nationale bosimba kemilulu ya ndenge na ndenge esalemaki pe président national ya Assemblée nationale ya Côte d'Ivoire oyo azalaki wana na kati ya salle ayaki bongo na Kinshasa mokola dimanche 15 septembre pa wapi ayambama ki pa ya président Vital Kamerhe. Reportage héritier Mapindemi. Ndenge kaka ezalaki annoncé session ordinaire pour septembre 2024 na niveau ya Assemblée nationale et fongwami lundi 16 septembre 2024
invité d'honneur pour le président de l'Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe pour la cérémonie inaugurale de la session Oyo et Zali Bongo essentiellement budgétaire et Zali président de la chambre basse du Parlement ivoirien yé a Komaki na ville ya Kinshasa dimanche 15 septembre na pourquoi na bokomi na ye na aéroport international ya Njili Adama Biktoko Oyo ayamba maki na ndenge ya kosakana te et pa ya homologue na ye ya République démocratique du Congo professeur Vital Kamerhe ye atalisi ke aye ko répondre na invitation ya homologue na ye pe frère honorable président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe pour participer à la cérémonie inaugurale de la session ordinaire de septembre 2024. Alobi a s'adresser à ma collègue député de la République démocratique du Congo pour partager expérience parlementaire et longo na Côte d'Ivoire et Sengeli Bosimba Kebamboka Oyo Nyoso Mibale République démocratique du Congo et longo na Côte d'Ivoire bazali ko partager ba relation moko na ndenge ya kitoko na nzele ba président na bango Alassane Ouattara pe président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge représentant ya Assemblée nationale ya Côte d'Ivoire Adama Bictogo Atalis na bokiti na ye na avion a précisé que ezali bongo suite na invitation oyo ezalaki lancé et pa ya homologue na ye Vital Kamerhe tango azalaki bongo invité d'honneur na Côte d'Ivoire le 1er octobre et uti koleka payé le susu azongi awa ndenge azalaki invité na tango ya assemblée parlementaire ya francophonie oyo esalemaki na Montréal ezalaki décidé que bango nyonso bayeba na kotalana entre ba président ya assemblée nationale africaine na cadre ya diplomatie parlementaire na cadre wanande ye azalaki invité Adama Bictogo pour na koya ko partager expérience ya Côte d'Ivoire et longo na ba député nationaux ya République démocratique du Congo na cérémonie inaugurale ya session ya septembre 2024 oyo ezali ko salima lundi 16 septembre 2024 après akoyambama et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe atalisaki na occasion moko a confirmé déplacement na Abidjan le 3 octobre 2024 pour na ko répondre yepe lisusu na invitation ya collègue na ye Adama Bictogo pour na ko partager expérience parlementaire ya République démocratique du Congo et longo na ba député nationaux ya Côte d'Ivoire Bosimba ke rendez-vous ezwami pour na lundi 16 septembre 2024 na palais du peuple ya ville ya Kinshasa et pa iwapi ba autorité ya ndenge na ndenge bazelami pour na séance plénière inaugurale na niveau ya Assemblée nationale. Toujours na cadre ya rentrée parlementaire et seulement qui mokola lundi 16 septembre kuna na Assemblée nationale Bosimba ke pour na réussite na yango de président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe ya yambaki week-end l'équipe président et ba groupe parlementaire ya Assemblée nationale. Rentrée parlementaire, ezalaki confirmé lundi 16 septembre 2024 pour la deux chambres et Parlement et la République démocratique du Congo. Natina wana président de l'Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe atenaki na réussite ya session oyo ezali bongo session moko budgétaire na cadre wana a initiaki série ya ba consultation et longo na ba partie prenante mingi penza ba membre ya bureau ya chambre basse ya Parlement honorable Vital Kamerhe abetaki masolo et longo na bango samedi 14 septembre 2024 pe lisusu na ba président ya ba groupe parlementaire nyonso ba question ebele ezalaki abordé na kati ya réunion oyo bango basololaki batiaki ba commission parlementaire ezalaki bongo important près na président après réunion ya bureau aye bana kosolola lisusu na ba membre ya ba groupe parlementaire tout ba président na bango pour na ko communiquer na bango makambo nyonso oyo ezwami lokola ba disposition nyonso pour na réussite ya session oyo. D'abord séance inaugurale oyo esengelaki salema lundi 16 septembre 2024 président ya Assemblée nationale a annoncé ki na présidium arrivé na Assemblée nationale ya président ya Assemblée nationale ya Côte d'Ivoire Bictogo Adama ye akoya bongo ko honorer séance inaugurale ya lundi Bosimba kendenge Vital Kamerhe atalisaki libose bapanzisango président ya Assemblée nationale a communiqué qui epeli susu ba disposition oyo ezomaki pona organisation matérielle ya reprise ya misala oyo na niveau ya Assemblée nationale
pe lisusu alobelaki ndenge ba commission permanente etami wana elongo na comité de sages Vital Kamerhe apesaki occasion na ba orientation nyonso sur le plan diplomatique pe parlementaire asengaki na ba président ba groupe parlementaire bayeba na ko transmettre na bureau na bango na kombo ya ba député pe ba komisa yango na niveau ya ba groupe parlementaire na bango. Vital Kamerhe a souhaité que contenu ya mosala oyo na niveau ya parlement ndinge ezali kozonga lundi 16 septembre 2024 et ba na ko tenir compte na vie ya ba congolais nyonso na tina wana production législative oyo esengeli vraiment bazala concentré na question ya sécurité na est question ya kotonga pe lisusu ya programme ya 145 territoires elongo na ba infrastructure question ya exploitation ya ba ressources naturelles esengeli et profiter na ba congolais nyonso question ya évaluation ya grand projet ya chef de l'État pour na oyo etali gratuité ya enseignement de base ba question ya évaluation ya projet oyo était ya gratuité ya maternité pe couverture sanitaire universelle ndenge atalisaki pour na oyo etali contrôle parlementaire. Président Vital Kamerhe a se félicité na mosala oyo ba député nationaux basalaki na tango ba vacances parlementaires na bango na tina wana alobike exengeli bango bayeba na ko tenir compte na ba rapport nyonso pona oyo etali ba projet to cité premier ministre Judith Suminwa oyo ayambamaki mardi 10 septembre 2024 et pa ya président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a ko déposer ba texte nyonso na délai constitutionnel pona oyo etali budget 2025. Caucus ya ba député nationaux ya province ya Nord Kivu bango bayambama ki weekend eleki pa président ya Assemblée nationale Vital Kamerhe pa wapi ba ki ko déposer memo na bango pona o etali situation sécuritaire pe humanitaire na province na bango. Question sécuritaire, humanitaire, diplomatique, yango ezalaki bongo observé na province ya Nord Kivu. Boye natina wana, boye bake honorable Vital Kamerhe azali bongo attaché na makambo nyonso oyo ezali koleka kuna. Bayelu ya province ya Nord Kivu bakambamaki na honorable Jacques Safari oyo azali élu ya Masisi. Ayaki pona ko alerter numéro 1 ya chambre basse ya parlement makambo mabe oyo ezali kosalema na province ya Nord Kivu na memo na bango bapesaki na président Vital Kamerhe ezalaki na ba question ebele oyo ezali sensible nyonso ezalaki soulevé balobelaki problème ya traçabilité pe ya transparence ya gestion ba fonds oyo epesami pona intervention militaire makambo etali coordination tope ko kamba ba opération na ba zone oyo guerre ezwami pasi ya population oyo ezwami na bakan ya déplacé problème ya équipement ya ba force ya défense pe ya sécurité pe lisusu gestion ya ba combattants volontaires oyo bazwami bongo effectif na bango ezali kokola pona oyo etali makambo misusu état de siège oyo ezali ko nécessité examen moko approfondi avant bayeba na kozwa décision pona avenir yango. Président Vital Kamerhe ye alandaki bango vraiment na bokebi pe ayokaki ba proposition na bango nyonso pe ba question nyonso ezalaki soulevé. D'abord a répondaki bango ke ba demande na bango nyonso ekoleka na plénière moko spécial oyo kozala consacré pona question sécuritaire pe humanitaire na province ya Nord Kivu. Na ngambo mosusu professeur Vital Kamerhe a suggéré na caucus ya ba député nationaux ya Nord Kivu bayeba na kosala état de besoin ya intervention humanitaire oyo ezali nécessaire na province na bango pamba te bureau ya Assemblée nationale a ko transmettre yango epai ya gouvernement pona intervention eyeba na kosalema pona oyo etali ba question sensible oyo ezwami na memo na bango. Président Vital Kamerhe asengi na ba élu ya Nord Kivu ba préparer na ndenge ya malamu ba intervention pe ba proposition oyo ba koloba da plénière oyo azwi engagement yemoko président Vital Kamerhe ya kozala porte-parole na bango epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mikolo ezali koya. Génération rupture na bokambomi ya coordonnateur na ngo Paulin Tshunza bango ba organiser ki week-end eleki matinée politique pour na ko soutenir ba action ya ministre d'État en charge de la justice Constant Mutamba to mona ki pe présence ya délégation à fondation Eric Massamba Mazola Obayaki wana pour na ko soutenir Génération rupture. Nadine Assona Stéphane Skande ba détail.
ne sera comme avant. Et sengeli to dénoncer injustice na ba forme nango nyoso kino tokomona réforme wana maloba ya coordonnateur ya génération rupture mwana mboka Paulin Tchunja tomona kipe sur place délégation ya fondation Eric Masamba Mazola oyo bango pe batelemelaka ba anti-valeur ya forme nyonso la justice élève une nation et sengeli to telema na sima ya ministre d'État Constant Mutamba pona ko guérir justice congolaise et loba ki coordonnateur Paulin Tchunja asalaki économie ya ba réforme oyo Constant Mutamba asali durant 3 mois na ye na ministère ya justice pe alobi ke ba réforme oyo ba congolais ba ko vivre impact na yango kala mingi te alobela ki décision courageuse ya transfert ya ba prisonnier sans aval na ye alobela ki pe problème ya guichet pona kobo ya kofuta mbongo na maboko ya ba magistrat likambo ya F92 oyo ekomisi bato misusu ba commerçant ba vivaka na sima ya baninga ministre d'État Constant Mutamba aboyi yango ba magistrat ba éviter ba jugement oyo ezali basé sur injustice numérisation ya ba service judiciaire nyonso oyo ezali liste ya ba réforme oyo Constant Mutamba aye nango durant 3 mois na ye na elikiake ekoki kopesa traitement na justice congolaise ba loi mosusu ezali déjà déposé na bureau ya Assemblée nationale wapi epai bazali kozela kaka rentrée parlementaire esalema Paulin Tchunja asengi na président Vital Kamerhe asala nyonso pona kolekisa ba loi oyo pamba te eko renforcer ba action ya justice na ndenge ya kosakana te justice ya ba plus fort ekozala lisusu te awa na République démocratique du Congo asengaki na bato nyonso oyo bazali ba victime ya ba injustice ya ndenge la ndenge bakutana na génération rupture po balanda exemple ya fondation Eric Masamba Mazola oyo bazali toujours sima ya ba action ya Constant Mutamba bango pe na président na bango Eric Masamba Mazola injustice ezalaka partage na bango te lokola bazalaki présent bazangaki kotalisa ba impression na bango te na micro ya info lingala biso fondation Eric Masamba tina na biso soki toye awa eza poto soutenir ministre ya justice ya injustice eza mingi na mboka na biso donc souci na biso eza ata mutu azangi mbongo aza na rien mais soki aza na raison na ye il faut azwa eloko na ye prière moko esalemaki sur place kaka pona kosenga na nzambe oyo alingaka justice abatela mwana ya mboka ministre d'État Constant Mutamba azali mwana ya chef ya Tongo tobeta bongo masolo ya complexe scolaire maman pe moza école ya fondation Nero Mungu bango baza na section maternelle bango kuna maternelle encadrement eza kitoko pe madame na bango baza kopesa cours kitoko bolanda extrait oyo elongo na Ladiland. Deux semaines après rentrée scolaire, na complexe scolaire Mama Pemba, kuna ndenge calendrier ezalaka respecté, école ya fondation Nero Mbungu, na cycle maternel, bana bazali kotanga déjà kitoko. Na 2 semaines ya pamba, ba matière oyo madame bazali kotangisa bango, ezali kotalisa ke formation na complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nero Mbungu, oyo ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso, ezali ya kolobela te. Élèves encadrés dans madame na bango ba pesi bango ba salle de classe ya kitoko bien aéré bazali kotanga bisika na bango moko botala bino moko modèle ya enseignement oyo ezali kopesa ma awa bana ya maternelle bazane sengo awa éducation de base ezali vraiment ya qualité ndenge kaka bokoki komona ba poème ba récitation pe biloko ya ndenge na ndenge ezali déjà maîtrisé ndenge bino moko bozali komona.
Boyena complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, ya Kosamba ezate, ezwami na avenue Bantandu quartier Bikanga na commune ya Kisenso, et pa iwapi enseignement ya qualité. Mama, papa, ozana mwana yo, esika ya kotinda ye, abanda cycle maternel, ezali kaka, complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, bino moko bozali komona, oyo ezali kopesa makuna, bekol ebele, bazana niveau oyo te. Kaka la makambo etali complexe scolaire Mama Pemba ke kuna bazana section ya coupe couture boye bake école la fondation Nerombungu ba élève ba visitaki ba télé ya coupe couture pona komesana na yango ndenge madame oyo apesi explication. Toye na télé ndenge ban déjà toza na deuxième semaine ya rentrée scolaire toye na bango à télé pourquoi pour nan to banzi réalisation té mais toye na bango parce qu'il y a des anciens élèves et les nouvelles élèves. Yango toye na bango eza na ba nouvelle mususu ba wuti na ba école mususu oyo ba yebi vraiment makambo ya télé te ya ba pratique ya télé ndenge le kanaka et eza pe ba mususu ba wutaki na ba difficulté na ba école o ba wuti ba télé ezalaki vraiment pasi préféré ya komema bango nyonso même ba ancienne na ba nouvelle to komema bango na télé to lakisa bango nyonso oyo elekanaka na ba machine na télé na biso avant to passer na réalisation. Yango moni biso toza awa na kati tozo lakisa bango parce que toki ko passer jamais na réalisation sans pourtant ko lakisa ba élève ba connaître que basalaka boye ya de telles parties sur la machine à coudre pour que tant va passer la réalisation ba réaliser bien basala ba bébisate pardon ba bébisate ba biloko ezaki ya mike comme canette ou boîtier na machine donc pour passer la réalisation ba réaliser très bien sans erreur parce que ba yebi déjà que ba partie à machine esengi boye enfilage à machine esengi boye yango moni biso toza na télé. Bon pour na visionnaire de l'école ou bien visionnaire ya CS Mama Pemba une fois na koloba merci lisusu parce que na confiance pour ceux qui tosaki musala bien te année passée ou bien tosala musala bien te troke komona na lisusu na bilili lelo te. Donc ceux qui te monani eza par rapport ya musala na biso nde ezo garder biso pe par rapport ya confiance oyo apesa biso yanga renouveler ngo lisusu année oyo yango tokutani po na senga nzamba bakisele mikolo ebele a continuer kopesa ye sagesse oyo ezangaki abakisa sagesse ebele pe a continuer su kosala bamakambo oyo nano asali te akoba kosala soki olingola sapata kitoko pe ya qualité ba ke solution esu ezwami Papa Griffe azawana super d'état au kolata sapata kitoko kende komona ye na 7e rue Limité Petit Boulevard reportage. Papa sinangai e utako apio Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko super d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka super d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka super d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant oyo traditionnel ariketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala bitoko boye alors ça on les gamundele et puis les autres mais les autres diraient mais pourquoi pas te gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mawato donc ezaka pona ko informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà oyo na pouvoir oyo kutanga na zara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton yepa ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaka te pourquoi na zanga soutien
pourquoi vous soutenez Angati? Nous devons combattre les Chinois, nous combattre les expatriés, nous combattre les Turcs pour que les Congolais soient bien à faux prix et puis durable. Vous avez une manifestation, vous avez une fête Songolo, au Libala, Yaka. En tout cas, jour en jour, on lit à tout une fête. Et le mot durable, ils ont la chaussure, ils ont la sandale, ils ont la ceinture, ils ont la sac, ils ont la cordonnerie, la maroquinerie. Attache sur les bolits, le go la ilk. Oui, na diminuant le go les morts, na diminuant le go les morts. Attache le go les morts, na comme ça le go la ilk, na comme ça. Mais pour la unité, na prendre jeunesse montante, va se prendre en charge, na transmettre bango la cordonnerie. Boninga na kufana ki na domaine nanga. Adresse Ezali Semoko na 7e rue Limité aux la Petit Boulevard, Limité résidentiel et Paiwapi, Basapatu ya kitoko Ezali Kosalema, Banamboka, Bopé sa confiance et Payande Konabino sa père d'état Papa Grive, Pona Kosomba Biloko Oyoye Azali Koteka, Yangonde et Kotombola, Mboka Nabiso, Pambate, Batu ya Mayele, Pe Batu ya créativité Bazali. Poto malonga pour la bala na mineza protiva puis pour mukolo ko mela yango santé ya kitoko. Ah merci. Ya buinde bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les Protivap pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote na kodona Bino. On va kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakuma rukuna bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango chata kitoko ntoto makachi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro Bozala ki ebele pona kolanda info linga la journal ya peu pona peu ceux qui vous s'appellent qui vous merci Negor Ntingi Matomi nazaki na sima caméra concours rédactionnel ya Nadine Assona héritier mapine ma superviseur qui journal oyo Stéphane Spande azaki na coordination montage sima ki pa Fabrice Lundombi ngala bino topsani rendez-vous Nicolas Zaliko ya au revoir. Espace 55 na commune ya Kinshasa et tonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na o etali bongo ba cargo. A c'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité à 45 tonnes. Yango ezali véritable le bomundunda pona ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko ndenge ka toloba bana kini ya bino société o Italie aviation yango CA ya bo ezala te bi jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukamalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA to sengi bino bo pesa confiance na agence CA soki to zukaka 3 avions ya boye na ville ya Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie ko sala ba fret ya ba colis komi tungisa mekozala soute. Pourquoi tolo ba bongo? Parce que et permettre programme à 145 territoires. Dans la place, c'est un botin de matériel. Ah voilà, 145 territoires. Ministre, Otojo Solo, Benabiso, Guilaine Yembo, dans la place, c'est un botin de CAA. Et vous même 6 voitures à Minene, 6. Parce que ça aussi, c'est comme à 20. Et même on peut quitter. C'est 45 tonnes. Il y a autant de matériel. Il y a moto Sengibino. Vous pouvez s'asseoir à confiance.
Eza Jean Sassir a démontré de quoi il est capable pour désenclaver la RDC sur le plan aérien. Donc merci, c'est un match qui toque. Oui, avec Boeing 6767, en tout cas Masolo Sili. Masolo Fret na Congo Sili. Papesi biso mutu pasi na ba avion, ba fula qui manque que mais l'autre jour avait na Tsika. Le seigneur na ba agence nyonso, Fret nyonso, compagnie yango CAA. Papesi biso avion Sika, avion motuya. 45 tonnes, en tout cas avec tonnage, en tout cas, côté de tous les là. Avion, vous avez mis balai dans Congo, en tout cas, tu l'as dit pour y avoir bébé. Vous avez conseillé à la barre de la CA pour avoir aidé les et aider le peuple congolais. Mais aider nous sauter, Baba qui s'habille au Bois à la Tamisato. Pour 45 tonnes, ceux qui ont mis ça dans la Katia. République démocratique du Congo n'a pas dit que vous allez laisser mon macas. En tout cas, toujours féliciter Bango, na Oba Sali, Baba qui s'amoussouba souke la awate, Baba qui s'habille au béton, nous mis balé, mis ça tout pour faciliter le peuple congolais. Attends, nous avons habité à mon ending à côté. CAA a un véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.